na ndako ya Pasteur Didier. Pasteur Didier azate ndako eza ko kangamba. Madame Belleville côté ndeni na kati ya ndako. Voilà. Ozomona. Donc elingo lakisa que pour Madame Belleville azo réclamer ngana na kuta na lingaki yote. Yone muto lingaki nga obaki ngala kozala mère des enfants na kozala maman ya bana na yo. Ozomona. Donc elingo ba mutu na ba pasteur pe bana leçon na bango a retirer na kati ya nini wana. Voilà, pasteur second choix yango wana déjà lelo eza lokola lelo tozozwa making of ya Pasteur Didier et puis pardon lelo présentation ya ba artère oyo ba retourner si tout va bien pe ba kotia na teaser bana moko ba retourner na second choix na tout le monde ba artère oyo ba tourner na kati ya second choix parce que déjà na affiche wana to na Pasteur Didier to na Pierron Domba si mon Madame Belleville et puis tout na président Gesho Ngangi donc c'est ça la mabe makasi pour badio wana ya Pierron na Gesho osangisi sous Madame Belleville donc atakata za Poutine de l'écriture mutu mususu yango moni gloire wana président bazali ba bombo du président kosala la comparaison na Linda te Linda sala clip na président Fally Ipupa yo ke diembela nani o ndeko na biso o nani o mise ambiso jiba bengana o nani oyo président Fally Ipupa okela ma mema poto nani Abraham o comparer Linda mutasali clip na aigle Fally Ipupa ba wanga bacha beni na bacha boye bacha boye aigle bacha boye eso kola mingi te melongi yani elongi so fani yani oh baya baze belé yani yaya wana yebete na yebata ibon kodo ah kosi makoso so yebete non yebate nyasisi OK Muto azaka munoko simbisi pa voisin na koya kozwa ngo azate. Oye net nga na répondra kaka na ba propos na bango moko. Ozomona eza kitoko te. Mida yo moko parcours no mabe makasi. Tala na mobali lo papa vana na ndako. Biko na ngo sala parcours na ya matuza. Siko ofinga dina na net ne loko nini. Teto si mida. Yo ko finga dina na ndumba boy na boy oleka na roi David. To pesi président Joël Barezo Mbote. Bako sont charnés na Belleville ezaka nini? Yesu ava kufa. Ayebisaka petolo nini? Oko wanga na ngai ava sosa lela. O wanga na nga 3 fois ava soso alela. Tangu soso alela ki petolo atala ki ba nani? Ataki ba Jourdain. Abiye ngana yebi moyuda wana te awanga ni Yesu bengi Yesu moyuda na bosa na bana benga Yesu nani maître bango na bango baza na confusion mida na ese de pa na mabango bato bandi kotia davina na miniature bango bakokanisi bango bakokanisi ta omona kwa nini oyo neti ngane na vandi boye lobaka ngabi Belleville ata bengi ngai te na lingaka Belleville Belleville azala patrona soki babi na bakaiklé na industrie ya théâtre Belleville aza premier aloba mutu Belleville aza la première ozomona o changer maloba te mutu kutu na atiki ne théâtre te ngidi nana auta mboka yo muto botama na Kinshasa balobaka pe mwasa pemba kotaka ngungi te yo mwasa pembe misulolo ozotula 56 ans ozaka epana bino pa ba parents ozota ndako ofutela te ni studio ozaka chez les parents siko ozolingo se mesurer na moto ya abima akoti na gouvernement pesa nga émission o demain nyanga vana kita finga moto ya gabia ya finga famille ba demain famille ba déléquent famille ba con demain nyangi vaut rien azandumba salité moi muta pasi ya gabia finga demain nyangi émission neza pa ya gabi na chaîne ya gabi ezana na tumba ya gabi émission neza fâché Lelo a lancé à vue de recherche abiso kamoni Bianca azolukisa yo akobeta Bianca amonenga lo bilo bila butu tozaki ne yawa ya solo na kapela na butu tonga na obima na pharmacie
bavandi na lutunu bar moko ezala nga kuna mona kete na moka benga petit nanga yaka na kati na prince neni topesa nembote tika bila butu oui asili ka tomboki soka moni akobeta ya wana eza TV Caleb oui to accepter dina na bima président Caleb bongo ndinga na bino mama na bino bima na banani azana batu pe abima na bango ya obi eza banzemba kala soko yoki yango ovanda maboye mo vanda otolobi te ba papa na biso akala bate ya biso na banzembo ani bo fingi de mer niangi mona bato soka lobi to ça ba propos oyo tendresse est-ce que tendresse vraiment azana capacité ya kofinga mama na de mer niangi akoya ka malade ndeke okoti tina vie ya privé ya mama bato mais yo moko tata kufina respect na ba mama bato te ba parents ozo mona okoti tina ba parents bato mais yo mo papa na akufa boy men yana beta ba 30 TV bango siko ba sala pe obiso to salaka batia ni madame Belleville na miniature batia Davina te batia Dina na te batia Peshanga te 4 personnes wana batia bango te na ba miniature ba kama kamna bango batia mama na bango tota so botala na défi yango wana Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, ça dépend. Il y a quoi répondre en beauté, ça dépend. Il y a besoin de partout où vous êtes, place Nyonso, besoin qu'on se retrouve partout, en Europe, en Asie, aussi dans tous les 5 continents. Il y a Mokili Mobimba, Topesibino beauté, et puis j'espère que vous allez tous bien. Bisopé, toza bien, malgré la situation de Kanamboka, mais Dieu nous garde, Dieu nous protège. J'ai belle télévision. J'espère que vous avez bien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup parce que vous avez bien devant vos postes téléviseurs pour nous colanda biso, pour nous côté ba port na bino ba suggestion, pour nous partager, ko liker puis ko commenter. Aujourd'hui sur ces plateaux, voilà, je ne suis pas seule, je suis avec Bianca Zanga. On va parler de beaucoup de choses, de l'actualité, un film aussi là. Aussi la pasteur Didier, puis on va parler de ça, Ndengeni Nesuki, et puis tu remets à Masolo, il y a Sika, voilà. Montréal, ceux qui osent même langage nangai, au fond, pour que tu aies un Bianca. Bianca Zanga, bonjour. Oui, bonjour Diva, bonjour na ba meloman tout, ba Biso, bonjour na ba tutu, ba sepelera na famille Libota, ba tutu ba sepelera na ba chaîne Biso, vraiment donc. Merci Nzambalola Pambola Bino batutu bakansaka na bapensaka na Belinda Kandi Poutine de l'écriture VIP international la reine mère maman Mokonzi Babi vraiment oumela na yo. Merci beaucoup na la maman chérie, merci beaucoup na maman José Lusadisu, maman Claudine Bokatola, ya Sylvine Jolie le sako ya yangwana yaya, merci na mamita Dina de Belgique, un grand merci aussi à la grande H maman Sakina. Merci à maman Niba Super, merci à maman Ningo Yamputu, un grand merci à Nanou Lungengo et Pierrette, merci à toi. Renate Kitenge, un grand merci aussi à Dipine et tout Kota, merci de la présence, il y a Exode Mike derrière la caméra, et n'est-ce pas ça qui est au Koboé, ils ont la maman Mokonzi.
maman Julie au vraiment pesa espace na oyo pour la émission en tout cas basa ma condition bozaka na ba simplicité lokola mère wana vraiment et ça la biso bien et diva ba question ya yo et puis biano ya ngai voilà ba question ya ngai biano ya yo Bianca tout le monde a filmé Pasteur Didier aussi là moi commentaire par rapport il y a épisode tout par rapport il y a film nyonso et bande kinasuka OK vraiment na kolobaka boye omoni madame Bellevie aleka ina persité ba film ya madame Bellevie eza omoni ata mutu asambela te aucune prière te otali ka film madame Bellevie yo mo bongo ozomona parce que totali Pasteur Didier totali tozonga na 6e épisode ou 7e comme ça tomoni arrivé à madame Bellevie et pas na ndaku ya Pasteur Didier Pasteur Didier azate ndako eza ko kangamba madame Bellevie akote ndeni na kati ndako voilà ozomona donc elingo lakisa que pour madame Bellevie azo réclamer ngana na kuta na lingaki yote yo ne muto lingaki nga obaki ngana kozala mère des enfants na kozala mama ya bana na yo ozomona donc elingo lo ba mutu na ba pasteur pe bana leçon na bango a retirer na kati ya nini wana voilà parce que belé bazoation basi na bango te na bango te toujours bangomba ba prière ensemble donc eza na makambo belé vraiment ba maman pasteur ba sœur église o bazalaka azo na église azo na tentation pas pasteur donc tout azuma partie na ye na Pasteur Didier voilà. Ok, voilà. Merci beaucoup. Moutoutouo a dit moi leçon par rapport à film sur les capacités Didier. Bella Production, tout Bellevie Kandi, Madame Bellevie, Abongse Bissonini. Toza na nini na second choix. Voilà. Second choix yango wana déjà lelo eza lokola lelo tozozwa making of ya Pasteur making of ya Pasteur Didier et puis pendant le présentation il y a ba artère oyo ba retourner si tout va bien pe ba ko tia na teaser bana moko ba retourner na second choix na tout le monde ba artère oyo ba tourner na kati ya second choix parce que déjà na affiche wana to na Pasteur Didier to na Pierron Domba si mon madame Bellevie et puis tout na président Gesho Ngangi donc c'est ça la mabe makasi pour badio wana ya Pierron na Gesho au sangisi sous madame Bellevie donc atakata za poutine de l'écriture ba benga ke nini au poutine de l'écriture na tina parce que ayebo betisa ba banani nef na nani nef ne biter na ko biso na basket ezaka Menez na Elier. OK. Donc Menez va beta na Elier ne direct. Dans le cas net na nini ezaka attaquant na défenseur na meneur de jeu na ye. OK. Ozomona dans madame Bellevie a raté ba tout déjà tant moni présence ya Pierrot na Gesho ba dasi ba ndi koloba. Bon c'est là toko balula likolo toko donc TV Peli Moto tozila madame Bellevie lelo donc ils en sont voilà merci beaucoup tout le monde likambu ya ba to mekano ko décortiquer likambo yo likambu ya sujet est-ce que mutu azana droite ya kolobela ndeko soki azo sa exploit to selo ka malamu est-ce que azana droite ya ko ezala azaleki na ye ezaza ya to ndeko na ye po to landaki to monaki dinana aute ko sa vidéo simbi champagne que non alobi Davina aza milliardaire pour ça les loge pour na lekinaye mais de l'autre côté et ça l'irage dinana fingami akoki ko sala ngote par là au kolobani donc ba fingi dinana makasi za mwana mboka ayaki na la mama puta uta matadi si la mutasala ye apese ba visibilité wana nyonso donc na habité par là au côté commentaire babi si la mutasala dinana boye mo kamisa kite kwani apese visibilité kwani ye mo aza visibilité mwendeni ya na biso loko mobo tango yo vando lobike dinana utamboka ayena Kinshasa bufingi dinana ndenge tu ba misu lo baloba ese de pana mawana dinana utimboka na kimboka ne Miss Matadi Miss de Kinshasa ozomona ba province ye Lubumbashi Katanga nini ba mbandaka ba ye tous les miss ya province à Kinshasa total à 24 provinces non tous les 24 provinces à Kinshasa ne sont tout ayé
ce qu'on dit na Miss de Matadi écoute à l'époque tozaki dans 9 provinces ozomona sikoyo dans 9 provinces wana tous les provinces wana tuana dina na sikoyo abimaki Miss de Kinshasa. OK. Ozomona sikoyo mutu abongo ovanda maboye ofingi dinana auta mboka yo mutu obotama na Kinshasa balobaka pe mwasi apembe akotaka ngungi te yo mwasi apembe Miss Lolo ozotula 56 ans ozaka epa na bino pa baparent ozota ndako ofutela te ni studio ozaka chez les parents siko ozolingo se mesure na mutu oyo abima akoti na gouvernement mutu ozofutela lupangu mobimba likolo nango lobi ke dinana abimana Omar Kabongo oui to accepter dinana abimana no Omar Kabongo Miss Lolo parcours no sali na banani ozomona yo solo ba ke nini oyo dinana abimana président Caleb oui to accepter dinana abimana président Caleb bongo ndinga na bino mama na bino abimana banani azana batu pa abimana bango ya obi eza banzemba kala soko yoki yango ovanda maboye momo vanda otolobi te ba papa na biso akala bate ya biso na banzembo ozomona mais tangu yo zo ya po o ridiculiser bato tangu yo zo ya obeta lisolo moko boy na kombo ya mutu omona ngote keleka bien te bino moko bobina enani aliaki biloko ya bato kindobika bino moko boleka na banzela wana ba BBC awa bato nyatu boleka na banzela wana ozomona bovandi bino mo ba parcours na bino moko ezala mabe makasi aleka kafe BBC didiki nani yokanga ndenge na kolela Blandine ozomona boleka na banzela wana ozomona bovandi bino mo bovandi ovandi obi nini ofela ngai na kei poto koluka vi baseleki ye na kei komeka nzoto koregrete na finanga te po nazali mwana mobali na botama po na mona pasi yaya boleka bino mona banzela wana ba humilier bato botama ba komboto yaya ba humilier dina na te ba humilier Omar Kabongo te Caleb tukebana te parce que déjà dinana soka bimini Omar Kabongo asa vilain te bogan net Omar Kabongo ye frite faut aller na kirdan oroli Omar Kabongo na fourchette parce que odunde mingi oyebo salele te lukela kirdan olia kai moko siko tala mwasi loko adina so bike dina na abimana Omar Kabongo yo so lobike basakani na dina na te Omar Kabongo yeba ko sala choix dina yeba ko sala choix ba sepel ba mi sepeli ni saki ozomona bazala bado ovandi ba yo movandi hotel mobino meilleur couple boye lisusu bolobi ke alekana Caleb tukebana voilà yo est-ce que ozwa kata otala chocolat ya Caleb ozomona moko tu mama biso mami mo bafana maso afana atala bite mobali nanga na tika na ignorance po bakoya ozwela ngai siko dina na lekanzela wana dina na mwasi kitoko asisi peta kote na gouvernement moi sa valeur yaya asisi peta uti matada ya so mapangu atiki pe bongo te azui famille na baleki na bana Belgique asiki bongo te atali sara masiala susu pi petit na ye ovanda na Kinshasa te Belgique ekoma simanda kwa sara masiala sikoyo Miss Lolo boni bona ta Lubumbashi okenda te ese de Panama oyo ko finga mida yo moko parcours no mabe makasi tala nanu mobali lo papa fana nena ndako diko na ngo sala parcours na ya matuza siko ofinga dina na net ne loko nini te to si mida yo ko finga dina na ndumba boy na boy oleka na roi David to pesi président Joël Barezo Mbote ozomona te ba parcours siko ovanda na TV mutabongo ofingi dina na non pour nini kapo dina ba ke David aza milliardaire voilà a cosita muto aza déjà na 25 maisons na Zandu tozu siko asali sous entreprise à mai na Lubumbashi aza na ba maison combien na Lubumbashi asali siko yo vanda po finga mutabongo eza ka jalousie to ko lo bato ya tant non lo bano jalousie so eza mal placé botaka keto yango zo mona yaya azokola âge na ye ezokola mingi te melongi yaya nani elongi ezofane yaya nani
Ah. Yana. Oh. Baya baze belé yana. Nyanya wana yebete. Na yebate. Imo kodo. Ah, kosi. Makoso so yebete. Non, yebate. Nyasisi. Ah. Ok. Ça va aventure. Omona. Siko bino tango bino bolinga ba no finga mona mutelo ka Davina boko misi anniversaire ya mama Sila. Déjà entre bango moko déjà. Bango bino moko déjà na ba miniature na bino botie Davina na Sila. Botie Sila. Mida boya no bati ko sa bongo. Siko zana no ba avaye mida boya banani babandaki kotia Davina na miniature. Si bango ba communicateur le plus cher au bazar na poto. Pour bango na bango bazar na confusion. Mida na essaie de pas na bango ba to bandi kotia Davina na miniature. Bango bakokanisi. Bango moko bakokanisi ta omona ko nini oyo neti ngane na vandi boye. Na sala lokola supposons na ko tshane pa bango. Na moni kutu muto na ko tia te. Pour la moni acteur ou actrice à malonga on a ko se mesurer na madame Belleville azate. Voilà. Biso hier mo boto zoara vraiment boyko to tche soso. Elongi na yete. Mais madame Belleville ezabo ngai na zala victime na ta madame Belleville na minati 2 semaines. Ya na beta ba 30 vies. Bango siko ba sala pe obiso to salaka. Batia ni madame Belleville na miniature. Batia Davina te. Batia Dina na te. Batia Pechanga te. 4 personnes wana. Batia bango te na ba miniature. Ba kama kamna bango batia mama na bango. Tota su botala na défi yango wana. Bango batia Davina te. Oui. To accepter Davina botia été botia Belleville te Dina na te botia Pechanga te sko botia ka ba nino oba olobela na bango ba lobela eza logique batia sko bato na miniature te batia ka ye moko ya sisi sko totala soki banani vraiment oyo balesaka bato na internet parle ngolo bakekuna makambo ezate yaya makambo ezate soki makambo ezali balinga batiaka Belleville na miniature te. OK. Si réellement makambo eza balinga batia Belleville na miniature te. Ko ça aventure te Belleville mutu mususu yango moni gloire wana président bazali ba bombo du président bombo du président ko sala la comparaison na Linda te Linda sala clip na poza fali pupa yo ke diembela nani o ndeko na biso o nani o mise ambiso jiba bengana o nani oyo poza fali pupa okela ma mema poto nani o nani Abraham o comparer Linda mutasali clip na aigle fallait poupa ba wanga bacha deni na bacha ka boye bacha boye aigle bacha ka boye sikoyo muto yo ke diembela ayaka pa aigle ozomona sikoyo Linda sali clip na aigle yo sikoyo bombo to yebi pete ke ba bombo trébaro ezali ba bombo partout ezali ozomona oza bombo nini po ba bombo vixi pe oza pe na grippe po liebo eza bombo ozo comprendre ba bombo eza sikoyo oza bombo nini ba préciser yo ok diembela Abraham. On sait la comparaison à Linda. Linda, c'est la clip na fali poupa. Faut que mutamayela nga ke de meta we ranson. Ayela la zama po niveau hein. Oui, rende mutaza azana top parce que azana rena. Ouais. Oh, ozo comprendre ngote. Neti ngande na zabo ye masanga mamuluba. Hein? So le kan neto kenda ka bongo to ke concert et pas tangiama amatina podium baba mbongo bona bo. Na mona ngo ate masa na ngama na considération na wenge. OK. Ozomona pour le moment mutana na otop eza we ranson azana reine na poto. Bombo diembela ta wera. OK diembela Abraham mutazana na actualité te. Niko na ngope bato ba réclamer ba cri na bango ba bwaki nyangara ba yibi ko yiba. Yo matina pore ba moke bwa kambo. Bon ba bato batalisa na batunisa na salité bo. Voilà, nous continuons toujours. Comment on a Koloba, comment on a Pati Mélang, on va continuer toujours dans la sortie médiatique. Tout à l'objet que non, il faut absolument écouter na Madame Belleville, il faut pas bunda. Est-ce que naïbité par là? Abiso écouter na des mères toi Madame Belleville. Na Madame Belleville. Est-ce que c'est là tout non? Tant bango basala ka bama yoto na bango. Esi ba mona Belleville wana. To bon baloba ke non Madame Belleville ndim tatinda ka de mère. Yango tozo loba. Tant basala ka bama
mayano na bango wana esi bamona Bellevue aloba na bamona Bellevue aloba te ozomona atutaki Demer Nyangi Demer Nyangi ayi na recadrage siko soka ko recadrer ye pas que recadrer Demer Nyangi ozomona pourquoi yo lingo yaka pa Bellevue esa mona Bellevue va na kita tuti mutu esa mona Bellevue va na kita tangi kombo mutu selon bango madame Bellevue mtazaka basi ya mafinga to ya koloba ya Demer yende mutu atinda kaido selon bango selon bango madame Bellevue atinda Demer Nyangi Demer Nyangi ndinga za bongo pesa nga émission o Demer Nyangi va na kita finga mutu yaga bia ya finga famille ba Demer famille ba déléquent famille ba con Demer Nyangi vaut rien azandumba salité moi muta pasi yaga bia finga Demer Nyangi mission eza pa yaga bi na chaîne yaga bia ezana na tumba yaga bia mission eza ozomona to mona nani ya ana ya no afinga Demer muta pasi ndumba salita za mayele te soka kuta Demer Nyangi be osomo Demer Nyangi avana afingi mama so Teresia osomo na Demer Nyangi afingi mama na biso pati mais mama pati bango wana tu wana ba finga Demer Nyangi Demer Nyangi atikala afinga mutu te bongo mama Bellevue ngo amona ka tendenge bango ba finga Demer respect ça réciproque ce que bino boyebi ko se respecter moi mukete moi muke ocha bino misapi ozomona bango ba finga Bellevue ba ye ana na ba makamba kimpese to mona awa mwana ya mama na biso Teresia aloba la munoko ne bien alobi Bellevue azata na capacité ya kotia mwana li chombe na libumu na ete soka zu Bellevue ko beta Bellevue mbata to mona ngo tina ba niveau wana communauté na biso nini ya théâtre vanda po asila mana mwana Teresia nani mutu moko ya te so Demer Nyangi alobi ne komi ke Demer Nyangi za impoli ezaki niko banga kaka siko yango tozela kasi ok ma partie avec tout le respect to pesa ka tozela beta kasi Bellevue pour azala place ayebi place nyonso amona Bellevue amona Bellevue na bureau na ayebi sika bureau à Bellevue za ake beta Bellevue ayebi sika restaurant Bellevue za ayebi la place obunga te ake beta Bellevue poto nzima yenda za mwasa makasa za ngala solo ngana ozona baba te pona baba bat ba yo pekisa pona restaurant ya mère bat la ka district ozona facilité ya koto beta Bellevue ta 3 mata papa ya rapidité osomona sikoyo asala ngo kasi totala e pona niko luka makambo sika mwana mwasa bataluka makambo te bino bovandi bofingi Demer Nyangi mwana bato soka lobby to ça ba propos oyo tendresse est-ce que tendresse vraiment azana capacité ya kofinga mama na Demer Nyangi akoya ka malade ndeke okoti tina vie ya privé ya mama bato mais yo moko tata kufina AVC respect na ba mama bato te ba parents ozomono okoti tina ba parents bato mais yo mo papa na akufa boy obosa ndenge papa na moko akufi na AVC mais ozofinga mama Demer ndenge akoya malade ndeke ozofinga Sarah oyo aza na vie koleka ye mususu ta sila Sarah aza na parking ndako Sarah eza propre eza kitoko mais tendresse azola na hotel à 7500 ozoya kofinga Sarah tola otiki te ozofinga prince afutelaka ndako ya propre ya kitoko aza na mwasi na bana yo ozobokola mwana mukie okose mesure na mutu aza responsable aza na mwasi na bana na ndako afuta ndako ya 2 chambres douche cuisine tout na kati ya ndako no eza yo ozofinga mutu abotaniski ya bino bola na hotel ya 7500 yango mutema ezosuka bango bazomona eloko osala te mpo bakomaki ekoma ya bitumba to bazozanga makambo yaya mutu oyo atambolaka tika likofi na ndako azalaka te na oyebi so mutu azalaka munoko asimbisi pa voisin na koya kozwa ngo aza te oye neti nga na répondaka kaka na bapropos na bango moko ozomona eza kitoko te eza vraiment kitoko te eloko mosusu soki olingi osala yango ye moko ovandi boye oraisonne obi te eloko so na bino asala yango na ofongola makambo mosusu ozomona eloko mosusu neti na bi naloba likambo to nasala eloko boye te nasilama nano nayeba mpe baretombe nango ezala nini ofinga mama na Demer Nyangi akoyaka malade ya ndeke communauté wana bayoki to bayoki te
mutu tout ayoki ndenge tendresse à traiter maman demain nyenga kwa maeda ndeke boya bosoki demain nyenga ayena TV à répondre bongo ma partir donc au beta belle vie tozela ngo konini esaki ma partir bima bo parce que l'émission moko asalaki aloba que non yi alignera belle vie de vrai mais comment on a les loko baluka koloba ko son charné na belle vie ezaka nini Yesu ava kufa ayebisaka petolo nini okowanga na ngai avant soso alela owanga na ngai 3 fois avant soso alela tangu soso alelaki petolo atalaki banani atali ba Jourdain abiye ngana yebi moyuda wana te awanga ni Yesu abengi Yesu moyuda mabosa na bana benga Yesu nani maître balobi na ebwaka peshawa abi maître butu mato sali to suite maître alobi bwaka zwa abwaki azwi ma parti bana bengete film moko ale kaka na bela pe ezongisaka visibilité na ye soki casting ane esengi te batia oka na makasi po yo parti nani soki nani otourne baotia yo te na momo eza Marie Jeanne na moseka baza bafanta Marie Jeanne babenga yo ezaki amour par intérêt babenga kina ba ozomona ya moko alobaka ngo abi belle vie ata bengi ngai te nalingaka belle vie azala patrona soki babi na bacalcule na baindustrie ya théâtre belle vie aza premier aloba moti belle vie aza la première ozomona ochange maloba te mutukutu ngana atiki ne théâtre te mais yo de ochange maloba oza muta modèle nini ozomona ya na vie babili eloko kopi na mungongo na yo oluka olekisa maloba te po to rotuno dendo akenda wapi Lovita akenda wapi omona Nadège moyo akenda wapi ya na viva soki osisi na kokati ebale te balobaka mabanga ndo te ya kokota na monde si je savais au regretter ozomona Voilà, merci beaucoup Bianca. Toujours continuer l'émission biso comme on a fâché. Lelo a lancé à vue de recherche biso kamoni Bianca azolu kisayo akobeta Bianca. Amone nga lobi na butu tozaki ne yawa. Ya solo na kapela na butu tonga na obima na pharmacie bavandi na lutunu bar moko ezala nga kuna mona kete na moka benga petit na nga yaka na katia na prise neni to pesa ni mbote tozaki na lobi na butu oui. Asili ka tombo ki soka moni akobeta. Ya wana eza TV. Na oyebiso wana TV nga na yebisa ki. Personne boya kokite. Na oyebiso na lobaki na ye amwa mobali soka betinga seka mndeko na mwasi pogera TV tangu yo yo koloba ngai nena zaba na ba ngai na la mutombe na justice te ngato finga mama bitata mula na beki ozomona ngato finga mama bangoto nini po aza normal na ba âge moko boye papa msaba abelaki bakoyaki mali kolebuka na finga mama bila tambola na beki kutu boye na mona ngo logique eza internet parce que ngamo mutu ya kokota na monde oyo papa zalaka te mama zalaka te yaya zalaka te leka zalaka te biso tokomaka âge moko ozomona siko tellement fâché ayaka ko tuta ba bordu na komba batu tango fâché azo manquer papa Serge. Est-ce que papa Serge a ami à fâché Kalombo? Ano papa Serge asali na théâtre fâché Kalombo asali yango siko soki ngana boni ngana fâché Kalombo toza baninga oza bata promotion moko tango yazo sala théâtre nga pe naza déjà yazo tourner pas bobo ngana tourner pas master toza génération toza baninga akomi président na pese président pour respect pour akomi collègue ya président nga master na manquer le soutien malgré tout papa nga za yana ye na manquer te na pese respect tant que président mais tango yazo ya ko manquer bordu na bato baza mikolo na ye Marcelini ngana ozela ye amona ngalo ba pesi ngambote nga pe na pesi mbote na leki na nga atika liwa na nga na leki na ke c'est tout on eza TV mutelo bisa ye soka asimbi nga na nzoto ya wansi ko takaki ye natake na fashi bonde ni yo olobi ne loko tilo te moka ya kanda beta ya biso to ya kaka totalisi yo maloba neti yo so neti ngane na za so na za mukolo na mi respecter te pa na yo osangani. Parce que récemment, non, Bellevue a commenté, à sa politique de l'écriture, voilà, tu sais, casque, wana, est-ce que Bellevue va quitte pas la fâcher? Ton papa Serge, avant la quitte pas finir fâché. Mais fâché Kalomba, yaki koloba ayaki na ba sorti moko boy, il y a propreté pour la Bellevue et puis pour na papa Serge. Ceux qui total ici que non papa Serge aza camarade na yote.
est-ce que fâché kalombo yoko ya oloba avis de recherche naza musika te naza kana yolo apembeni kana lutunu wana ngape na musika te ka place bamela ka okati 80% nga za wana OK aya na ye eza mabete oh aya na ye nga na soko zela ye wana oloba na TV fâché amela musika ta mela kana lutunu na kwa veni na nga ozomona bango tu bamona kanga na yolo muta osala eloko azata yebi eza guerre internet sekenda bongo internet eza église te OK oh voilà fidèles téléspectateurs, là c'était nous, c'était J'aime les télévisions avec moi, votre humble servante Diva Z de Namibia Kalabaka. Black Line, dès la presse en tout cas, on est au Yamba Kilelo, et ça qui bon bien quand Zanga, automatiquement un peu qu'on développer ici, il n'y a pas de mafinga, donc on trouve té mutalobi boye. Comme l'émission notre émission, l'émission qui CP l'émission, partagez, likez et puis commentez Madame Bianca, n'habitez à Koubaka, ce qui est pour que tout clôturer. Non, merci beaucoup. Moi, de la fin, je vais retenir Madame Belvin, un champion. Ok. Elle a un adversaire. Bato nde oya bota ndi ba luka ba koma ba rival na ye. Yaya. Yo e pa na nga o tourner na tali yo, na balancer yo, na simbio na mapeka, na pesi yo kombo. Komba ya scène. Beckham. Ozomona nga mama na yo, na bimisi yo, na pesi yo na kombo. Yo ko koma adversaire na nga. Et Simbate. Ozomona bato tout wana nyo tout o babula bakanza loka baza ba rival na Madame Belvi, Belva za na rival mon côté. Belvi na bota bango. Ozomona ndambo retenir bongo bambote na bato tout balingara nga pe lingara bino na dipini tout est kota donc na mauvais propre balobi Blaise Mokabi. Pire petit abattu, il y avait Danou Kimiala, merci na Evelyn Duchesse Tunani, Yangwana, vraiment merci na Dongole Sanzamba Versailles, c'est Nadine Kialuta, Mifi Lesa, monté na papi, Eneki Lesa, Yobek Lesa, maman Leslie, merci na Majos, Naya Richard Lesa, Naya Dodo Lesa, merci na Irène Kialuta, monté ma Richard, et grand merci aussi à Bibi Choumoussouamba, Patricia Branco, agent César Moko, Adage Olubanda de Turquie Luanda et Turquie Paris, et Païwa Rose Yazali, vraiment merci na Jana Banaka, monté ma rubrique Manga. Jenny Lema Aquarium et qui leur font du Fabel, mauvais propre Tito da Costa, mauvais propre Jean-Paul Kapinga et le roi célèbre Christian Goma, merci à toi. Il y a plus du fois dans Mignon Noble. Merci à l'exode Mickey Bazaki derrière la caméra et puis l'espace à qui te robot. Il n'y a pas maman Gili, maman colonel, Bassa Col, Bassa Bami continue encore. Ah, nous avons habité vraiment prière dans les rendez-vous. Sur le qui, sur le colonel général, hein. C'est quoi le général ou comment on est maréchal? Ma général full dans bloc belé. Full banini. Mais c'est ce que tu as full one. Voilà. OK. Voilà. Et merci na moko divan donc kandisinga. OK, merci beaucoup. Merci na balandi tout. Il y a Jemima Ibele Télévision, merci à Montréal Exode de Kobi, merci à Madame Jemima et puis Tolinga Kabilo Mingi. Vous continuez à s'abonner, à liker et puis à partager. Voilà, tout à la prochaine. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.